Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, la famille, barobe, bozomo, les barobe chemise, hein. Oh, ezali bras cassé. Omoni les batongi en kitoko. Oh, ezali robe chemise, hein. Omoni les boko na moko yango wana. Ce c'est quoi awa. Donc, eza kaka deux modèles. Bras cassé nango. Na oh, eza na moi manche oh bomoni awa. Hein, bomoni masha oyo bakati yango bras cassé, masha oyo basali yango ndenge ba chemise ya maboko mikuse nde to bengaka. Benga contacter mama bijou. Robe na yo oyo robe chemise eza na kaka na $15 ya famba na $15 te na 15 euros. Na 15 euros ya famba ozu robe chemise oyo. Ma robe chemise na biso yango oyo ezali ya eza noir blanc. Omoni babengaka chemise ya maboko mikuse ezali robe oyo chemise maboko yango ezali bras cassé. $15 à pamba ozui robe oyo. Oponi oyo ya maboko bras cassé ou bien ya maboko ya mikuse. Dans ma robe na biso yango oyo eza kitoko makasi. $15 ya pamba ozui robe. 15 euros ya pamba. Chemise ya liputa maboko mikuse yango na $15 à pamba ozui chemise oyo. Donc mibale oyo eza na $30. 30 euros ozui deux chemises. Pour comprendre, ce que maman bijou sur le $, parce que la message mingi na $. Hein, 15 euros ya pamba ozui chemise oyo. Tous les deux ils ont à 30 euros ya pamba. Oui, bandeko nanga bota la robe onengeza kitoko na 15 euros ya pamba ozui robe oyo. Oyo ezali robe chemise ya maboko mikuse. Botala ndenge ezali, botala moko na ndenge ezali mulayi. Oyo eza vraiment ya ba mama ba tantine oyo vraiment baza mwa oza mwa minga penza robe ekuvanda yo kitoko. Oyo ezali ya marche courte. Maboko bakata boye. Oyo ezali maboko mikuse. Donc yango wana toza nango oyo na deux modèles. Benga osomba robe na yo ya liputa na 15 euros ya pamba ozui robe oyo. Robe ya liputa na talo moke kaka balobi na 15 euros ozui robe oyo. Hein? Robe ya liputa, robe chemise. Donc maboko mikuse 15 euros ya pamba ozui robe oyo avec 30 euros ozui tous les deux robes. Benga mama bijou abombela yo robe oyo. Noki okorate. Ota la robe na ndenge eza kitoko. Merci. Robe chemise na talo moke balobi na 15 euros ozui robe oyo. Hein, bomona ndenge robe eza kitoko makasi. Oyo ezali manche bakata maboko. Oyo ezali oyo tobengaka chemise ya maboko mikuse. Hein, siko ya robe quoi. Bozwa ndenge eza kitoko. Omoni robe na biso avec 15 euros ya pamba ozui robe oyo. Donc c'est ça, toza na kaka deux pièces. Hein, yango yo
benga mama bijou oya kosomba robe na yo na 15 dollars ya pamba 15 euros ya pamba ozwi robe oyo robe chemise ya maboko mikuse balobi pona kaka mai na yo pona couleur na yo yebisa mama bijou soki abombela yo couleur nini robe chemise na 15 euros ya pamba ozwi robe oyo pona couleur na yo ocontacte nga oya kosomba robe na yo na 15 euros ya pamba eza maboko mikuse maboko nango yango oyo donc c'est ça ndenge moko pe kaka na oyo yenga mama bijou abombela yo robe na 15 euros ya pamba robe chemise ezali manche courte nde baloba maboko mikuse oyo manche nango bakata donc bras cassé na 15 euros ya pamba ozwi robe oyo merci robe chemise robe chemise na 15 dollars mama bijou alobi contacte ye ozwa robe chemise oyo ya bleu bomoni ndenge eza kitoko nazozela yo ndeko merci nyonso tu ezali barobe barobe chemise tozoteka yango na 15 dollars na 15 dollars ya pamba ozwi robe chemise na yo toza na deux sortes mosusu ezali bras cassé mosusu ezali ba oyo tobengaka ke chemise ya maboko mikuse donc contacte mama bijou ozwa chemise na yo mpona kaka mai na yo kanga capture mpona modele ya liputa na yo olingi tindela mama bijou capture wana abombela yo robe na yo ya liputa mama bijou alobi tolembi kofungola donc barobe eza ebele tozalaki na 100 pièces donc 40 esi ekei mama bijou alobi benga ozwa robe na yo sino okorate na 15 dollars ya pamba ozwi robe ya liputa merci. Bonjour la famille mama bijou naye ko présenter bino appartement na biso oyo ezalaka na rez-de-chaussée tobengaka yango appartement numéro 1 appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine donc appartement na biso eza propre makasi donc oyo bozomona eza na salle à manger bakiti nango yango yo appartement na biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te mama bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango yango oyo omoni baregale wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable mpona 2 personnes eza na climatiseur chambre na biso yango oyo tokota totala toilette nango toza na douche na biso douche debout oboni toilette yango wana place ya kobose yango oyo donc appartement chambre salon cuisine tozokende siko koluka cuisine nango vraiment eza propre makasi eza mpona bino bato bozotala mpona babone ya mama bijou ya bato bopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 mama bijou alobi bokozala jamais desi totala siko cuisine nango tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1 toza na congélateur totia yango wana mpona bino toza na frigo toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques cuisine na biso eza monene makasi botali eza na espace cuisine na biso yango oyo okoki mpe kotia bakiti awa
ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango oyo eza wana po na bino.